Bika twakubike no moko twavana tata nzambi kiambote munkumbwa seye mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela ulendele kutufuana Sedito wanzambieto tata mwanda velela beto bana bakutukulombelo bakafulu watu sikidikisa tusamba entsambu za mfumo wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa Sedito ye untwali ya mwanda velela bika wakalanga yeto tukawa kwa yelemvu seye mwane mwanda velela amen. Na komba tata mwana pe tata molimo monsanto tolanda ki mate na biso papa pasteur mtate ya biso abandela ki na banzembo bayuda aki na mibeko mikanda na ye asuka toyokaki tobomba pe tosalela yango po tobika ya solo denge ba papa batika kibiso makamo misatu tolobela katango nyonso bolingo mibeko pe misala tolandi kolo Yesu toli tata simoki mbao tozali kotonga Yerusalema ya sika
oyo devoir monene batikelaki biso tozali croyant mpona likambo ya tata Simon Kimbangu. Tata Kimbangu ntango ayaki bientôt loba nkolo Yesu ntango ayaki ye azali nzambe me alataki nzoto. Tata Kimbangu ntango ayaki nzambe me alataki nzoto. Me misala na bango mpona biso yango totelemeli po ete tokomisa likambo soki tata nzambe asepeli tozwi mapamboli. Lokola tozali bato tolati mpe nzoto ezali pasi. Soki kolo Yesu ayaki na ndenge na bonzambe na ye kuna na likolo akitika bongo na bonzambe na ye bonzoto te moyo ozala pembeni na ye ezali te. Moye mpe ya koloba alingaki kozala te kasi baye alati nzoto toza kotambola na ye esika moko toza kovanda na ye esika moko tolali mpe esika moko mpona nini alataki nzoto. Ndenge tata Kimbangu mpe Molimo Santo soki ayaka na bonzambe na ye lati nzoto te mpo ozala pembeni elingi ozala pasi. Me lokola alataki nzoto azalaki mpe na bato bazalaki pembeni na ye ozotambola esika moko kolia esika moko kolala mpe esika moko pamba te banzoto lokola biso bato. Alors mission oyo tozosala lelo ya nkolo Yesu na tata Simon Kimbangu bango balobi batata batiki biso balobi totikala kotonga Yerusalemi ya sika kasi bonzoto ezala moke molimo nde ezala na biso po soki tolobi bongo ntina ezali kola tolati nzoto matei esilaka te mpona kopesa bato toli mpe kozanga te na kopesa bato. Soki oyokaka toli te ezali pasi mpona nini tosalaka oyo mosusu ya malamu te. Soki tobebisi nzambe akosepela te kanda ya tata nzambe toyebi yango. Yango papa Mfuma Mbanza azaki koloba na ngai te tobebisa te. Soki tobebisi nzambe akosilika. Alors ozomona na mokolo lelo biso toza na mposa ya bato nyonso ezala batata ezala bamama ezala bajeune tolingi biso nyonso tobika baconseil ezali nécessaire mpona nini mobulu ezala te surtout na biso bato bondelaka. Tokomi kofunda na mingi biso na biso tokomi kosala na mabe mingi biso na biso ezala batata ezala bamama ezala bajeune eloko ezobebisa ndeki camarade zala camarade ya malamu bato malamu balakisa yo nzela ya kotambolela kasi soki tozali kobebisa ezali mabe. Papa Kimbangu azaki na bato na ye ntango wana
batata madawa batata ebele azaki na bango azaki kotambola na bango toye mpe bapapa bazaki na bato na bango bazaki kotambola na bango batata nzila na batata ebele même papa Kulutu même Mfuma Mbanza même papa Mfuma Longo Bambuta Kishasa azwaki likanisi nini basali programme baya komona mama Mwilu tango baye ya mama Mwilu basengi likambo bazaki nango ke toye kosenga nzela totambolaka na papa Mfuma Longo réponse ya mama Mwilu naza d'accord kasi bomema ye na banzela ya mabete kambo wana Bambuta basimbaki likambo wana ya solo batata Kuamatu Bambuta ebele bazalaki kotambola na batata Kimpua. Alors papa pe avandaki na bango eloko nini basengaki basalaka beko ensemble bazalaki kosala pe beko ensemble nde programme eyaki pasi ya mokili na biso ya RDC na ntango wana Congo ndenge colonisation ezalaki basengaki indépendance Mfuma Longo alobi na bango wi liboso towelela ya Israël bango so bazwi nsima nde biso yango ya Israël toyebi le 14 mai 48 et là que Nzambe a apesi réponse biso na 30 juin kuna nini mabondeli kaka po Bambuta baye kosenga na mama Mwilu apesi nzela papa pe andimi basali programme mpona babeko lelo tosalelaka babeko tosala retraite kasi makambo ezomona lelo kofinga na ezali kotiola ezali mabe ya ndenge na ndenge na kala baza koloba ke na église kimbangiste bato ya mayele bazali te mais lelo soki totali oyo batangi na niveau pe ya makasi bazali eza kolongola biso soni mais bacondition bakamarade ya mabe baza kobebisa biso makambo kofingana kotiolama komema bato na nzela mabe yango toza kolobela po papa Kimbangu ayaki kaka mpona biso bato mwindu te na bamindele na kati mokili mobimba Nzambe apesaki bakoko bakangamaki ezali mpe na bamindele mosusu bakangamaka me mundele soki bazwi ye likambo bazongisi ye na mboka na ye akende kosala boloko epa na bango moko yango biso tozala mayele mpona nini ntango balobi na biso ya kotonga Yelusalemi mabota nyonso tokobengama mpona kosalela tata Nzambe awa na Yelusalemi ya sika bayebi te tolanda nanu maloba ya moke ya papa Mfuma Longo ekowumela nango te bato ya presse batia
Donc, ce sengi était, ce ala naïsengo, ce que le 3 octobre. Et la date anniversaire, kasi, ce que tu as makamazala kina mokolowana, margina zala kina mbola misatu kasina sina yibi. Ndenge makamazala ki. Ndenge tuvanda kina katina boloko na mama na mutikanga ni ngai. Pamba te papa ko lutunde akenda kiri boso avant papa. Ya kenda kini avant. Ndenge tozala kina katina boloko na busa na kate ndenge papa yaki kulungula bibon moko izala kina se na peka mama na busa na kate mondele alubete munganga butango ye butanda mwana mwansi wana vraiment za kumana pasi tika na koya ko pasule yango mais ndenge papa zane ndenge mususu malgré azala kina katina kashona ye soko ndenge nini akotela kina didusu nini soko na tina mabele to yibite akoti ko mama ka boye pas atika ka boye alunguli esili sang munganga ye kufunga pote ba ye kusala operation aye ukuta na mama bwana muilu uye wapi kasinga yiyo ekasiwa bibibo wani sala kina ye kuna na sirba aye kutala mputa izalite mengana lubaki na ko ya ko pasule yango musule yango pasule yango ase lungule docteur alobi solo nzambe o izali nzambe ya solo ale yempe mpaba sali témoignage wana akenda ki relégué makamo susto ko lobe yango tango yote akenda ki relégué na putu dibela pana nini alobi tata o yazali ka nzambe ndenge nini ya yibira kiete na ko ya ko pasule yango lelo ale ya ye ko lungule. Donc, tu as un bibon, pour que nous soyons dans le monde, comme nous avons moi de Pierre et amen. Ezali pas se moquer, ne tous en a katanda wanzam. Et l'ingolo baboye. Papa qui solo que les bakanga qui avant. Il y a kenda qui avant. Maman Mouilou, papa Mfuma Banza. Papa mfuma longo bangonde batikalaki likambo eto yebike papa kimbango alobi avant train ekende namona mama na bana baye kozwa bango bakei ntango bakomaki na Banzangungu bala alisaki bango na pulaye na se batu kuna na likolo bati basoso salite nyonso na nzoto eye komona na mama mwe bibon na sia mapeka bena docteur ya mondele ekokota boloko na Belgique. Parce que témoignage il y a personne qui et celle qui passe la bande de Koraï va mindele mususu. Biso to lingi makambo atika ngo yozo kumisango bakangi. Là que ba témoignage mingi ezali na ba mindele na ba tumuinde pe to kanga makina likambo tata Nzambe ya tata Simon Kimbao. Lelo yo bazali ke bakufa toujours tonga mémorial toujours ça la pona makambo mingi ezali ke o ba mona ki passe pona tata Kimbao tomi posé po ete tolonga likambo papa batikila biso ya kotonga Yerusalem totali pe ba papa baboti biso ba papa bazaki kote ya biso bazaki kote ya biso tozaki na ndeko yaya ba papa balobi na ye lelo kobima te ata ba camarade baye kasi kobima te ata balobi na yo ndenge nini kobima te. Alors ba papa tango ba déplacer kaka ba camarade baye kobimisa ye malgré ayokaki abima te me ye abimi
boyebi likambo ekwelaka yaya na biso wana grenade ebetamaka sali epasi na makolo badoktere balobi malamu tokata makolo ye alobi te malamu nakufa na ngai parce que totosaki te toli to yango tolobi koteyana ezangaka te toli esilaka te soki esili okufi ntango ozali bomoi landa makambo azokoloba na yo ya mabe totika ya malamu tosala me tambola na bakamarade oyo ya malamu ya kososola koyeba biso nyonso tozali bana ya tata Simon Mbangu tozali bana nkolo Yesu tozosala boye mpona kozala mapamboli mokolo wana tobengamake bana ya Nzambe parfois nakoki kobosana apaki basengaki bino $20 mokonzi na bino asengaki $20 le 15 mai to verse mbongo wana apaki na bandundu bambuta bakendaki kuna mpona ntsinsani kosisa ndako na bango ya bandundu eza na ngombe Kinsuka kuna na bandundu topesi bino mbote bosala mpe mosala ya malamu toyoka sango ya kitoko tokosepela mosusu tolona tobokola likambo wana tobosana te mopaya batalaka ye na elongi te batalaka ye na libumu soki tozokolona tozobokola likambo ezali likambo wana tomona yango na Bible d'école soki azali na papa elebe chapitre oyo napesaki bino mpona koclaircir mpona nini toza kobokola mpona nini toza kolona ezali kaka mpona lelo te olobi ya kala olobi mpe ya sika na kala makambo ezalaki pamba te makambo oyo tozomona lelo pasi eza ya kala koko Abraham akimelaki na Egypte Jacob mwana na Joseph crise ntango eyaki bakimelaki mpe na Egypte bongo biso bato fo bakimela awa RDC po tolona tobokola tolesa mokili biso na biso misala ekoya ebele bana oyo atanga biso toboti bandeko nyonso bateyisila te totika kofingana totika koloba mabe mpona bana moto ateyaka ye kime ye nango oyo bayekoli baklase minene na oyo bayekoli te tozala sire ke misala eza na nzela biso tokotika te oyo nyonso bapapa ntina na likambo oyo bopesaki mpona biso lelo tata Molimo Santu apesaki biso mokanda ya bakonzi ya yambo 1 Roi chapitre 17 verset tokiti po te to gagner ton na verset 7 ti la verset 16 1 Roi chapitre 17 verset 7 à 16 mais biso tanto kotanga na ndako to bandaka na verset 1 po ete pesa biso mayele na komona tata na mwana pe tata Molimo Santu Eliya akei epai ya mwasi oyo akufela mobali kasi sima ya mwa mikolo mai yango ekaukaki po mbula ezalaki konoka lisusu te na mboka bongo Yawe alobi na Eliya boye simba nzela kende na ville ya Sarepeta na mabele ya Sidon mpe vanda kuna napesi mitindo na mwasi moko akufela mobali
apesaka yo biloko ya kolia. Eliya asimi nzela mpe akei na Sarapeta. Tango akomi na esika bakotelaka na ville, amoni mwasi moko akufela mobali, azali kolokota koni. Abengi ye mpe alobi na ye, mama, soki olingi, kende kozwela ngai mai na eloku na mela. Tango akei kokamatela ye yango, Eliya abengi ye lisusu mpe alobi na ye, mama, soki olingi, yela ngai mpe mwa ndambo ya lipa. Mwasi yango azongisi, na kati seleka na nkombo ya Yawe ya bomoi, Nzambe na yo, nazali na lipa te, natikali kaka na mwa ndambo ya farine na sani, mpe na mwa ndambo ya mafuta na molangi. Na ye awa kolokota bakoni pona kende kolamba biloko oyo etikali pona ngai mpe mwana na ngai. Tango tokosilisa yango, tokozela se liwa. Eliya alobi na ye, banga te, kende pe sala ndenge olobi, kasi liboso salela ngai noki mwalipa mpe yela ngai yango. Sima sala mpona yo na mwana na yo. Pamba te Yawe Nzambe ya Israel alobi boye, farine ekosila te na sani, mafuta mpe ekosila te na molangi, ti mokolo Yawe akonokisa mbula. Mwasi yango akei mpe asali ndenge Eliya alobaki na ye. Mikolo mingi mwasi wana na mwana na ye na mpe Eliya bazalaki na biloko ya kolia. Farine ezalaki kosila te na sani, mpe mafuta ezalaki kosila te na molangi, ndenge Yawe alobaki na monoko ya Eliya. Na kombo na Tata na Mwana pe Limo Santu. Na kombo na Tata na Mwana pe Limo Santu, tolandi etangeli oyo chapitre Tata mokonzi ya bule mokonzi ya lingomba asila kopesa biso. Yango tolobaki te lisolo yango ebandi malamu, obandango na verset 1 mpoto kososolango malamu. Kuna pe okoyi kozonga mwa siba na chapitre 6 po tanga ngobe malamu. Eliya azwaki mikakatano na mokonzi Akab na kati na mboka na bango na Samaria. Nantina wana mokonzi Akab azali kokumbisa banzambe bikeko na mwasi na Isabel ete bango nde baza na nzambe ya solo, Eliya aza na nzambe ya lokuta. Nantina na ntembe wana nde Nzambe alakisaki nani azali musali ya solo. Emonanaki te ezalaki Eliya. Alobelaki mokonzi ete lokola nazali kosambela Nzambe na solo, na yebisi ete mbula ekonoka lisusu te awa na mukili na yo. Esalaki 3 ans et 6 mois mbula ezali kobeta lisusu na kati na mukili ya Samaria te. Nzambe alakisi Eliya esika ya kende kobombama, amelaka mwa mai kuna mpe bakorbo bakende kotikelaki biloko kolia. Na sima mwa mikolo lokola mbolo ezali kobeta susu te, mai oyo azali komela kuna na Kirit esilaki ekawokaki. Nzambe alobi longwa kende sikoyo na mboka ya Sarapeta na psi na pesi mitindu na mwasi oyo akufela mobali azali kuna, akosunga yo mpo ete okokozala malamu. Eliya atombolaki makolo mpe akendeki na Sarapeta ndenge tolandi awa. Tozali koloba ya molete bakalamite to mikakatano to nzala oyo yaka mbala mingi na kati na mokili, ba fait de bourse, ba tremblement de terre biloko nyonso wana mbala mingi ezalaka etumu na Nzambe, pamba te botosi ezalaka te. Botosi kotosa liloba na Nzambe, kosambela bikeko kosala makambo ndenge na ndenge tosili kolanda awa na introduction ya Tata mokonzi ya bule. Yango wana nde Nzambe na nkanda na Yesu kasiliki ne apesaka etumbu. Yango na lakisaki yango nde totangi epai ya mokonzi Akab
ndenge bazwaki etumbu makasi makasi na kati na musala wana. Eliya tango akomi na mboka salapeta na entrée ya mboka amoni mwasi wana zo lokota koni na ndenge inspiration nzamba pesaki ye abengi mama wana abi akelo lukile mwa ndamwa mai amela pona distance oyo asalaki. Mama alobi na ye ete solo naza kokende kozula yo mai oyo akomela. Tango mama atamboli Eliya abengi lisusu pe te zonga mama naza na nzala pe na lete donc osala mwa lipa na mai wana oyenga na lia pona zwa mwa makasi. Nde tango mama ye ko révéler secret te mosali na nzambe solo lokola nzambe naza na bomoi. Ngai naza na eloko mususu na ndako kuna te. Nazali kaka na mwa ndambo mafuta na mulangi na ndambo ya farine muke na sani. Yango na ye ko lokota koni soki nazwi koni tango na kojonga na kosala mwa eloko muke na pesa mwana ngai pe na lia to bongama to lala na mbeto to zela liwa parce que makamunoso ya biso esili déjà nzala batata ba mama. Eliya lobi ko banga te kende ko sala biloko na yo lobi yela liboso ngai na lia bongo oyo kotika la ko sala pona yo pe na mwana na yo. Et si qu'on a dit kolobete tata to privilégié d'abord musala ya nzambe to zala na pasi to zala na esengo sengeli to privilégié musala liboso ya nzambe nzambe liboso biso tokoya sima soki toko privilégié musala na nzambe maso etikali na biso ekofungwama. Tala mama ake kosala oyo Eli asengaki ye aye kozonga apesi Eli ale azwi makasi bakei na ye na ndako. Tango bakomi na ndako wana Eli asalaki 6 mois na ndako ya veuve wana mwasi akofela mobali. Bazali kolia kaka mafuta wana bazali kolia kaka nani fufu oyo basalaki ndambu soki bale balambi bale lobi na ntongo ezongi lisusu soki bale lobi na ntongo ezongi lisusu. Elingi koloba nini batata ba mama kotosa soki tozali na botosi oyo nyonso eza na biso mposa oyo nyonso tozala nango na bozangi nzambe akosalela biso oyo nyonso tozala nango na bozangi soki botosi eleki liboso nzambe afungola bizipeli nyonso mpo ete akitisela biso mapamboli parce que botosi yango nde fongola oyo fongolaka bizipeli na ntina na kozwa mapamboli. Mais kasi soki tozala na botosi te oyo nyonso tozala nango pasi kasi tobosa na telaka tata mokonzi abula lobi ete toloba ya kala toloba ya sika likambo oyo ya nzala oyo tozali kolobela eza likambo oyo esalamaki na ntango na bayuda. Nazali kopesa kaka quelques chapitres po tokotanga tobosanaka po te yango nde ezali kopesa biso mayele po tokokende liboso. Bokotanga na 2 Pierre chapitre 1 verset 4. 2 Pierre chapitre 1 verset 4 tokomona likambo ezali kuna mpona ntina na oyo nzambe azali kolaka biso. Mais mpona ntina na nzala papa diange dalobaki na biso te esenge na biso tosala soki te mikolo koya tokolia bana na biso. Donc ezali elaka ezali promesse soki likambo ezali koloba na ntango zeli likambo wana. Lévitique chapitre 26 verset 29. La lamentation Bileli chapitre 5 verset 9 à 10. Lamentation chapitre 5 verset 9 à 10. Ézéchiel chapitre 5 verset 10. Ézéchiel 5 verset 10. Deutéronome chapitre 28 verset 53 à 57. Deutéronome 28 verset 53 à 57. Dans chapitre 1 balobi tango kotu nzale koya tata akobosa na bana akobosa na mwasi oyo ya lingaka akobosa na ye akokota na ndako akolia soki nzale eleki albandi kolia bana ezala mama ezala tata bongo na bongo bana bakolia baboti bakolia bana. Donc likamona ezali pasi katikati na biso kasi lelo tozali komona nini na ntango mokonzi abule mokonzi lingomba tata na biso molimo centre aza kopesa ba orientation biso tozali ko avancer ba argument
est-ce que papa zoye bateke biso sali malade? Est-ce que papa zoye bateke mokongo sala ka biso passe? Est-ce que papa zoye bateke mabele nkamba sali makasi? Montre moto azali na argument azali ko avancer. Nzoka ne maloba wana ezali malamu te na mondimi croyant que mbangisi na kozongisa ngo na etinda oyo tata mokonzi azali kotinda. Parce que etinda maloba wana yango nde ezali kobebisa musala. Yango nde ezali kobebisa musala. Mbala wana elekaki basalaki biso remarque ete yo zali kosala musala konjalbula zali kopesa biso. Ngande yango nde bomoi na biso. Vi na biso noso sorti na biso na tunnel en comparaison na bandeko oyo basalelaki nzambe kala ezalaki bongo. Tolona tobokola ekosalisa biso ndenge mokonzi aza kolobela ngo ndenge pe biso tokosalela ngo mbangu mbangu. Mais kasi tozali komona tata azali koloba na biso ete bofongola monoko mpote boko kolia. Mais biso tozali kofongola monoko malembe malembe nzoka nde basali kobongisa de kolia pona yo. Mais yo zali kofongola monoko malembe siko tokolia ndenge nini? C'est tozo lembisa maboko tozo lembisa nzoto na misala nzoka de misala wana yango nde ekopesa biso bomoi. Esengeli na biso tata mama to yeba ke ntango nde balobaka na biso te nzambe asepelaka mingi na kotosa. Bapesaka biso ntango nyonso na 1 Samuel chapitre 15 verset 22 na 23 te nzambe asepelaka na botosi. Soki tokotosa mokonzi akosepela na biso akofongola maninisa likolo pe akokitisa biso mapambi. Talantina na botosi totangi kuna na verset 14. Mwasi akofela mobali ayoki etinda ya Elise. Abi nzambe alobi na ngai na yebisa yo ozwa mafuta wana na mwa farine o lamba ngai na lia. Tango yoki liloba wana ke wuti na tata nzambe mama wana discutaki te akeneki pe asalaki tala bavandi na kati na ndako eyaka sima yango babi na biso te la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu kondima eyaka na oto zali koyoka ozali koyoka ni liloba na nzambe dans Romains chapitre 10 verset 17. Romains 10 17 yango bazolo bana biso bongo liloba na nzambe yango etatolami awa toli yango epesameli biso bana Israël tango bakotaki boumbu bakende kosomba biloko na Egypte bayebaki te ke kokende kosomba biloko na yango nde kokotisa bango boumbu. Élisée ayokaki te lungwa awa Eli kende na sarapeto ke kuna ozo esika kolia soki asalaki résistance ne yepe akufaki kuna na nzala. Donc yango na tozala bana botoshi oyo nzamba zali koloba kolona kobokola esengana biso to bipesa mpote likambo yango ezwa misisa mpote elaka ezali katela biso tokoyama mabota tango tokoyama mabota tokobado pesa bango kaka mabondeli nzoka nde tobalobi na biso ate mopaya batalaka de longité kasi batalaka na libumu tata molimo centre na telebi wana mpona ngonga na koba tata mwana pe libumu. Na komo na nzambe tata mwana tata molio mo centre papa Simon ki mango kiangani merci pour notre perception maloba tolobaka mercredi to seulement rappel makambo misatu ebomaka kondima na motu ezali kobanga doute na masumu tolandi na chapitre oyo ba ndeko pa pasteur Kabemba alobi na biso mama wana azalaki na kobanga po eloko ezalaki na ye alobi tokolamba bongo tokolia ngai na mwana na ngai lelo lobi tokozolobeli wa. Mais première phrase ya Eli kobanga te kobanga te kobanga te, ne crains rien, c'est le verset le plus régulier dans la Bible. Bible mobima oyo, verset oyo ezali le plus régulier bana e bandelite kino na suka. Bien, kobanga te. Salela nanu nzambe, salela nanu oyo etinda ezali kopesa mela yo
kobanga te mpo ete réussir il faut longola liboso eloko oyo kobanga te. Et puis deuxième chose, moi si wana tango alongoli kobanga alongoli pe doute abitika na salela likambo yo na yoki asaleli yango pe. Et puis moi si wana azalaki pe na kati na boyenge bene lokola Eli ye moko azalaki na kati na boyenge bene miracle wana esalabe kobanga te. Ezali ozali na malade ezali na bozangi kaka oyo yo tikali na yango $20 $10 yango kaka soki yo pesi et puis il n'y a plus rien kobanga te pesa longola pe doute nzambe akokokisa yo mai ezali na yango posa nzambe asepelaka na bilombe ya ndenge wana azali na kobanga te azali pe na doute te azali pe na kati na boyenge bene nzambe alingaka na azalaka na posa na bato wana po ete asala miracle yango na ayebisi na Eli nasili koloba napesi ordre na mwasi moko veuve azali na Serapta parce que nzambe ayebaki ke mwasi wana azali elombe nde biso bakimangisi biso tozali bilombe nzambe aponaki biso po ayebi yo ayebi ngai soki nalobi akosala lokola papa alobi nazali na posa tracteur nazali na posa eloko boyo kobanga te oyo ozali na yango pesa po ponama natindi yo epai ya bato nyonso te me natindi yo epai ya veuve wana azali na Serapta nzambe ayeba ye atia ye elembo yo mpe nzambe ayeba yo atia yo elembo longola kobanga longola doute mipesa po ete mokili ayeba kozwa kimia kosepela prophétie yango nde epresadaka liloba yango nde ezalaka liboso na mokuse liloba mosusu prophétie mosusu ya tango ya biso ya suka nde yango oyo na Amos chapitre 8 verset 11 Amos chapitre 8 verset 11 eloba mete kuna na tango na suka nzala ekozala me nzala wana pe ya liloba na nzambe bato bakokakatana koke na bisika koluka esika liloba ezali ndenge tata mokonzi aboli alobi tango bakoya mopaya bakotalaka ye na elongi te mena na libobo nzala ekozala pasi ekozala bato bakowuta bisika na bisika koluka esika liloba wana na Amos chapitre 8 verset 11 mais na Zacharie chapitre 8 verset 21 22 surtout na 23 elobi ete babota bapeuple bato ya minene bisika na bisika bakobana koya koluka bakosimba yo kimbangisi esika balobi moyuda papa Diangenda alobaki yango le 2 avril 1990 à Matadi Mayo alobi esika wana bare bakosimba bato 10 bazali koloba binoko bakowelela yo kimbangisi bakoloba mema biso epai na bino toyoki ete nzambe azali epai na bino mosusu te oyo nde makambo ya sika oyo nde bilaka ya sika seke mokili mobimba ezali kobuka na koningana ezali koya epai na biso bifuto boyambi bato ifo boleisa bango ifo tosala misala mpo nzala ezali koya liloba ezali epai na biso bana na bayuda basalaki fondation oyo ya nkolo Yesu bamatisi mir sika boyo biso nde likambo na tata molimo mosantu bazali koya awa na Yerusaleme ya sika soko ke epai na moyuda obani kolobela makambo Ezekiel ya nyonso wana ba Jeremi akosepela lobi bankoko na ngai me nazali na problème tala kimia ezangi ngai kuna woka bituma pasi ezali kati na bango
ebe bakozwa kimia likambo na nzambe ezali epai wapi bokonzi na nzambe ezali awa Yelusalem na sika nde esika bango bakoya koluka kimia liloba na nzambe ezali awa soki okei na epai na bamindele en Occident olobeli bango makambo ya nkolo Yesu bakoloba toyebi yango koleka yo Efese ezali awa Constantinople banani wana nyonso to ezali bakolakisa kutu na bamboka mais tozali na posa na mpasi tala kuna epai na bango na Europe na banani na Barusi etc kuna bazali pe na bituma makasi kowelana mais tokozwa kimia wapi balobi christianisme ya solo likambo na nzambe solo ezali en Afrique au Congo nde awa epai na biso nde mokili wana bato nyonso to bazali koya kobukana koya epai na biso mpe baafricain bozali kolana baafricain babani kozwa prise de conscience balobi 140 ans ya conférence de Berlin yango yo na 2025 na kuna na Berlin bakabolaki mokili Afrique sans biso baafricain sikabo 140 ans ekoki olongoli 0 etikali 14 pays ya bamindele bango nde basingaki l'acte de Berlin bamemelaki biso nzambe ya bango tala passe ekoteli biso na Afrique maintenant na mbulu oyo baafricain nyonso to balamuki me bakolamuka bakoluka nzambe oyo amemeli kimia bonsomi wapi au Congo en Afrique en Kamba ndenge pasteur Kabemba lobi me botosi kaka etango bango bakoya na 1921 papa Kimbangu wana ezalaka prophétie kuna na kala ndenge ba Amos alobaki ndenge ba Zakari balobaki mais na 1921 papa Kimbangu abani mosala na ye bato basopani awa na nkamba Jerusalem ebele me bakolia nini kati na bango ezalaki chef de groupement ya Mandome aye souffrait de cécité azalaki aveugle tango papa Kimbangu asalisi amoni abi ya solo lobiko ezali awa akatisi azongi mbango epai na bango asali nti akongoli biloko ya kolia mpe azongi nango awa tango biloko esopani ya kolia awa bato bazali kolia papa Kimbangu alobi abi kasi aveugle oyo osalisaki ya Mandombe akei kuna epai na bango ye nde moto aye na biloko alobi makambo nyonso malamu ekobanda kuna na Brazzaville lelo ezali na kunzulu bazali kosala misala donc liloba banda na tata Kimbangu eye na papa Diangenge eye na papa Simon Kimbangu Kiangani bango misato tata Molimo Mosantu nzambe mieux faut sala na problème na moto kasi na nzambe te kokweisa liloba na nzambe te kunzulu ekwe kokweya te misala wana ifo etoma masino te vous avez des problèmes pas avec moto mais avec Dieu depuis 1921 et papa Diangé na ye kaka et papa Simon Kimbangu Kiangani kaka na isika wana ezala na kunzulu ezala na biso na kinkewo ezala na babisika nyonso tu bilanga epesa meli biso ete tosalela yango pona kosilisa ezalaki mokonzi ya mboka na biso nzala pasi ezalaki bachinois babanaki kaka na agriculture esprit de Hong Kong babanaki na agriculture tala développement ekoma na bango na Chine mokonzi ya mboka akei kuna na Chine ayeli biso retroussons les manches ayeli biso esprit de Hong Kong etc papa Diangé na bio mokonzi yozoki na musika amemi ye na lotendele tala misala ya bilanga nga nazali kosala wana lotendele kolona kobokola tango ya tali bilanga misala na lotendele bikoma ake kosala Daipen ake kosala na Nzele domaine présidentiel ya Nzele Daipen exemple nyonso tu oyo biso tosali na kunzulu leta kuna mpe bazwi ndakisa babi tolanda ndakisa ya bakimbangiste na kunzulu awa mpe na biso tolanda ndakisa bakimbangiste misala oyo biso tosali na yango donc batata bamama kobanga te oyo kaka yo otikalaki na yango pesa kozala na dutu te ndenge tata mokonzi abula alobi misala nyonso ekofungola parce que kolona kobokola agriculture oyo na programme nzambe asilaki kopesa noki te
noki tozo sala nini coopérative agricole, banque de crédit agricole. Tango yango la coopérative de crédit agricole, la banque de crédit agricole, et qu'on transforme et si kana biso nyonso biso tozali na yango awa na Congo central na Nkamba, et qu'on la transformer de manière à ce que ba usine ba industrie développement nyonso to ebanaka na agriculture. Batata ba mama oyo ezali ce qu'on appelle en français l'urgence. Soko bato bazali na pasi esengelaka bokota na salle d'urgence pour que moto wana bika, pour que moto mwindo, pour que biso nyonso toto bika tokoka kolia pe komela ndenge tata mokonzi ya bole alobi esengeli biso tosala urgence. Urgence c'est quoi? De kolona pe kobokola yango nde ezali point de départ tozwa yango lokola eloko ya pamate. Et puis tozosala mémorial nayebisaka bino pourtant ezali te na mokonzi ya bole atinaki nga na Allemagne kuna nakendaki na mang na Honken balakisaki ngai nkole moko awutaki na nani na Russie nga nalobi na bango epai na biso bankole vivant bazali ebele 150 000 martyrs balobi na nga balobi mais il faut bolakisa biso wana ezali richesse ya mokili mobimba. Donc bato wana baza na mposa baya koyeba histoire bamona bankole na temps oyo biso tozali misala na bango basali bilombe ya tango na suka na likambo na tata nzambe nkolo biso pe tata molio mosantu. Donc esengeli biso tosala misala wana mokili ezali koboka na mpona koya na Yerusalem na sika tolamuka batata bamama tosala misala kobanga te longola doute bolingo mibeko pe misala na nkombo na tata mwana tata molio mosantu. Merci batata na biso wakirovanda o etikali ndenge tosololaka mardi rencontre bakambeza nango ebele o bilaka ezali koumela eza koumela te mabongisi ya biso moko oyo bapesi biso ezali nzela oyo tokobikela ozali mwana nsuka kanisa mwana nsuka elingi oloba nini eza na bato balekaki liboso bamosusu balandi oyo ezalaka na suka nde atika na likambo ya suka ezali na maboko ya tata molimo santu. Tolobi mingi ya koloba ete bakamarade bazala malamu matei mpe esilaka te toli esilaka te toli esilaka soki okufi matei mpe esili owana asilisi na ye ndenge toza bomoi toza na makambo mingi nzambe mutu na mutu abongiselaki ye bilaka ya nzambe ekosalama na kati oyo aza kosalela na solo toza na bana na bandako partout toza na bandeko me totambola ndenge nzambe alingaka tomoni mpe likambo ya mwana Tracy tosengi bolimisi soki asalaki mabe tolimisa mwana mpona nini ndenge toza koloba makambo mingi ezokotambola toya koperdre makambo mosusu nzambe abongisa makambo na motu na motu me motu soki asali beba teya ye makambo esila ezali teke tolobaka mabe mpa na bato nyonso no yango mokete azalaki nango tolandaki matei toyembaki banzembo tozwali kobima libanda kenda kosala mosala mosusu oyo totongelaka lingomba mpona lelo tosilisi na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santu amen. Bika twakubike no moko twatonda lusiamu sututambuli kwa tata nzambi munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela